Bandeko bokeba batu bakufaki ebele na 2021 banda makambo ya maladi elobama. Mais na 2020 batu bakufaki ebele toyokaki bakombo tolandaki na banet tomonaki cimetière Pantin ekotonda pe ba cimetière mosusu na poto. Na 2021 biso nyonso tozolanda na net tomoni batu bakufi penza moke. Or que bosali erreur. 2021 batu bakufi koleka 2020 na ba oyo buyebi te pamba te oya 2020 boyebi bakombo na bango na bamilie bakendeke. Mais oyo bakufi na 2021 boyebi te. Soki nazolo bango parce que kobanda déjà na 10e mois batu babanda kokufa. Kobanda kutu na septembre 9e mois. Donc ti avril bokeba batu bakokufa to bakoki kokufa koleka 2020-2021. Bandeko makambo oyo bozwango teke ezali makambo moko eye eza normal. Makambo ebele ezolakisa ezali anormal. Na bandeli makambo ebele ezolakisa ezali anormal. Na bandeli makambo ebele ezolakisa ezali ndenge bozokanisa yango te. Mbote bapapa bamama bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko na kanisa bozolanda makambango bien ndenge ezokende. Soki botali malamu na bisika ba vaccin ezwami ebele ezali biso na kati awa Europe tozwi mangwele ebele. Na kanisa bomoni yango bien. Na kati ya Amerique pe bazwi ba mangwele. Kuna baza population pe ebele baza na 50 états eza normal. Mais soko tali biso tozwi mwa ebele. Batu mususu baza ko registre tisikoyo. Baboyi kozwa mangwele. Batu mususu baza ko sala ba marche baboyi kozwa mangwele. Soki totali na ba notre mère bamboka oyo eza na compte ya France bomoni mobulu ndenge zo salama. Likolo kaka ya mangwele ekomi peuple na bambila bitumba voire même na minduki ezobima. Bandeko soki bozolanda ba image oya ngai ke kaka oyo bino bozotala na ba television na kanisa bino moko bozokoma na ba keskese. Misosu bazoloba ndenge kaka elobamaka chaque fois tokomi na tangu ya soka. Misosu bazoloba yango tokokende wapi na makambo oyo. Bandeko na liwa bolandanga na lobi bien. Po soki na tuni bino banda makambo ebandaki batu bakufi nini bokoloba toujours ne bandeli. Ne bandeli na 2020 tango ebandaki batu bakufaki ebele baliwa elandanaki tokoma ekobanga Pantin elingo kotonda sikoyo ekalme
2021 bato vraiment bakofi te. Oui, na ndenge ya global ndenge baza kolobela, ndenge ba information eza kopesa. Mais nazoloba na bino ba oyo bozolanda nga boyokaka lingala. Parmi bato ya mangala awa na Europe mobimba oyo bakufaki na 2020 baza moke. Bino bato ya mangala oyo bozolanda nga bozoyoka ba oyo bakufi na 2021 baleki ebele. Alors na ye naloba na bino teke bokokufa ebele na 2022. Na ye kaka naloba na bino bokeba pamba te banda septembre tobandi kokufa. Donc ti avril bato bakoko kufa lisusu ebele koleka 2020 na 21. Mais ekotia alarme sociale te. Donc ekolobama mingi te, ba image ekoleka pete. Loba mutu akufeli mutu achekaka mutu akufi na Facebook. Même akufi na maladi oyo to yango te. Deja bato balobaka mangala bayokaka soni baloba maladi o mutu akufeli. Etange mutu yango ake na ye. Mais bazoka kaka soni na place ya mutu wana po baloba akufaki na sida, akufaki na maladi oyo, to akufaki na likambo boye. Bazomona neti liwango ekozala ya soni. Wana deja ekobomba. Mais bokomona bato bakufi misusu bakotia te. Po boyebi bango te to botalaka baseti na bango te. Mais bato oui bazokufa pe bakokufa lisusu. Yango wana mutu na mutu ami batela makasi. Komi batela elakisi te oya kozwa maladi oyo tozwa yango te. Komi batela yebaka pourquoi olingo kende eloko ya liboso na hôpital. Même obeli ndenge nini. Komi batela mutu nyonso kotikaka air nyonso akota pa na ote. Demine ba invité na ndako. Même concierge kolingaka te aya pamba pamba aye po abongisa eloko boye na ndako. Non. Même muto batindaka na mairie aya koede yo na musala turo yo atoza na bana loba aya na ete. Atazwaki ba vaccin aya te. Na lobi te ki akoya kopesa malade, on sait jamais. On sait jamais. Po ezana makambo ebele oyo mutu akokosala na kokolo bango na kati internet te. Po yo ozwa maladi wana te, mais po etinda yo okende n'hôpital. Alors tango kokoma kuna na ba douleur grave, soki bazomona nanu maladi yango te, mais yo zoka pasi, zala sir bakoki kobwako nanu kote oyo yo urgence ezali. Alors so babwaki yo soki ba hésiter ba douter ba yebi eloko za nango te, mais ozoka kaka pasi keba na yebi ndenge kosuka te. Nazoloba na bino vérité. Nga moko nakendaki na urgence na koma wana modèle bazotala na bachanzenga na urgence mosusu. Modèle balati ba masque balati biloko ebele. Modèle bazosolola. Heureusement nazalaki dire avant que na urgence si nakendaki pa mosusu nasali tout l'examen. Donc na intervalle il y a 24 heures. Tango na bimisi batali bake kosola entre bango. Sima baye ozana eloko te tokomeli ka ordonnance. Bakomelinga ordonnance na 2h du matin na bimi. Bon, nakendeki na mutuka nanga te. Bazwi mutuka
babengi ambulance eke kotikanga na ndako na ye na 2h du matin pour na bo comprendre. Mais entre temps babeninga makila basali examen basali tout. Mais soki basololi baye batoninga eloko boy d'avance pour na kotianga kobenanga makila bazotianga batonga bazobosana misisa. Donc bakembisinga bamonisinga maboko passe sima bashanzenga loboko balobi turo tokomona veni no tokomona nzokanga ba veni emonana mpo bo comprendre moke makambo mosusu ezoleka eza lokola théâtre mais eza réalité. Alors siko soki nazalaki na examen ya 24 heures te nasali yango mpe na hôpital oyo ya monene lisusu esalama sika eza na biloko tu ya sika na badokter ya sika mpo bo comprendre bien hôpital wana basali yango kaka siko na 2021 donc esili kaka siko na 2021 efungwamaki na avril eza na bapareil nyonso ya sika pai nasalaki premier examen. Mais lokola kuna batikaki nga bakomeli nga wa ordonnance alors nameki deuxième wana nde kuna nde naningai nakangama pour rien yo fele ntango mosusu yanga nazo batonga mosusu ya ofele. Mais ntango natandeli bango wana tala bayebaki te nazalaki nango 3 feuilles ya minene batali mayele soki mbala moko esele balongolinga biloko batiaki nakei yango ntango nazoloba na bino nayebi makambo nazoloba nayebi biloko nazoloba ntango makambo ebandaki nazalaki na Belgique bobosana te bisika baopereki nga na kingo awa balongola nga eloko oyo ndambo ya oyo ezalaka ni thyroïde mpo bo comprendre. Donc nazalaki kuna donc nayebi très bien ndenge bandaki naki na Belgique nazali awa en Autriche nayebi nazolanda makambo ndenge zokende partout nazolanda ba info en tout cas makambo mikolo yo eza mabe soki bandeko mosusu bazoboya mangwele misusu bazoboya bamaske misusu balingi mokili ezonga normal bandeko wana bayebi ntina bazosala bongo baza mpe bazoba te baoyo mpe balingi tozala na maske baoyo mpe balingi tozoba mangwele bayebi ntina nga mpe papa robo en tout cas nayebi penza mingi te mais eloko nayebi oyo naye koyebisa bino batu bakufi na 2020 oyo bomonaki ezalaki moke 2021 ebele 2022 ekokozala soso plus partout na Europe nazoloba kaka na France te nazoloba na Belgique te na Angleterre te partout na Europe otala bien ezali maseki te na kati ya bato bazokufa ya ofele baza pe oyo azalaki moto akokufa te akufi bazali bazangaka te mende makambo ebele ekolobama lisusu ndenge lobamaki na 2020 te parce que ba information oyo epesamaki na 2020 na kanisa bato nyonso bakomaki kobanga hôpital bato nyonso bakomaki kobanga munganga bato ebele babimaki na balabala balobi bazoboma biso bango moko mpe bamunganga baleki bakomoloba tozoboma na biso moto te boti kobanga tozoboma moto te donc bomonaki kaka makambo esalamaki na 2020 yango wana bakorepete kosala yango te ni kote bamunganga ni kote bainformation
sikoyo makambo ebele ekozala ya kobombama po mokili eningana te, po peuple aganga te, po mutu aloba teke bazoboma biso. Bandeko, botala bien bato bazala koloba bazoboma biso na hôpital. Mais bato wana soko tali bien avant 2020, soko beteli lisolo ke na boyi nanga komela kisho munganga na pekinga. Akoloba na yoza siri munganga za na posa boma yo. Awa soko biki yoke na munganga. So munganga pia kisi eza pobika. Mela sirisa kire yango bokufa kaboy. Mais les mêmes bateaux eloko ni etindaki bango baloba siko ke bazoboma biso. Bango bakotelaka ba munganga. Pourquoi siko bakomaki contre? Bazalaki kuna bamonaki ezali nde information ndenge za kopesama na radio na télévision yango mutu etindi bango baloba makambo balobaki bamunganga pe bango na bango pe entre bango bazako banga miso bazako croire peke bato ebele bakufi awa baza ba innocent yango wana etiaki na kobanga na makambo ebele yango wana lelo oyo na 2021 makambo ebele ezali pona kobangisa susu peuple te mais pona kotia peuple kimia mais bato bazangaka te oyo bako marcher pona quelque chose yango tozomona mwa makambo eza kosalama na bamboka mosusu ya mike to ya minene. Menga papa Robo eloko na ina loba na bino bomi batela kitoko, bomi batela makasi ekosala bino très bien. Nakanisa toyokani bien. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un donc Maxime Tolo Lazaki. Il y a boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai, ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa isaote. Donc na ko le kati sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un donc Maxime Tolo Lazaki. Il y a boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai, ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa isaote. Donc na ko le kati sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, na balinga kelenge ya combat, Congolais TV vraiment. Ngamu la zana, chaîne na chaque kitoko, ya boss na so jipe kia mata ay boss de boss ya ni ya danger. Donc on va accepter le la zaki. Bu, ya boss na biso jipe kia ma. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. Jipe kia ma, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.